Totikala kaka na répertoire ya FRDC pour na ko signaler bino que ba FRDC ba récupérer ba territoire ebele pene ya ville ya Bunia pe na province ya Ituri. Héritier Mapinde mi ba détail. Offensive moko ya makasi ba FRDC bazali kosala na province ya Ituri, ba troupe bazali bien rangé pour na ko attaquer ba FPIC ba FRPI bango mingi penza na bamboka lokola na localité ya Nyakunde, localité oyo ezali situé na 47 km na sud ya Bunia. Attaque et salemaki na ndenge ya kosakana te environ 1 heure du temps mobimba bitumba ezalaki entre ba FRDC na ba groupes armés oyo boye ba FRDC bazi bamboka lokola Molimbata, Nyakunde, Malimboko, pe bongo na bongo. Nyonso na bokambemi ya commandant ya 3e zone de défense. Lokola awa na hôpital ya Nyakunde, médecin directeur ya hôpital oyo atondisami na esengo makasi komona ke ba FRDC ba libéré bango ndenge bazalaki prise en otage et paye ba groupes armés bakangaki ba personnel soignant nyonso elongo na ba malade bango nyonso bazalaki prise en otage. Vous allez voir avec nous. Boy to sepeli mingi ndenge tomoni ba troupe na biso ya ba FRDC ba ye penza ko libérer biso oyo ezali eloko moko malamu pamba te tozalaki prise en otage biso nyonso ba personnel soignant elongo na ba malade nyonso tokangamaki awa na hôpital ya Nyakunde. Moyen kutu ya kosala mosala ezalaki te nzoka nde biloko ya boye ezali crime contre l'humanité bakoki ko attaquer ba hôpitaux te bakoki ko attaquer ba école te. Awa ba FRDC ba neutraliser 13 miliciens bakangi 14 P7 mobimba bazokaki nyonso ba memi bango na hôpital pona ko respecter ba normes internationales. Boye ba FRDC bazali kosala mosala na professionnalisme moko ya makasi selon l'instruction oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki pona ko lancer offensive na ndenge ya makasi contre ba groupes armés nyonso bazali kosala mobulu na est ya République démocratique du Congo. Ba milice oyo bango ba memaki bango mingi penza ba oyo bazokaki na hôpital ya Nyakunde po bazwa ba soins oyo esengeli.